Angola Rwanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à Lobby Sampé pour la Mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Babadi amna bino nyonso bolula kolanda info lingala journal pour na peuple mbote na bino nyonso to fongoli yango pour na kotasa bino ndenge chef de l'état fait son temps Tshisekedi Tshilombo a président qui cérémonie ya signature ya accord ya établissement ya na Kinshasa ya bureau pays ya agence ya développement ya Union africaine nouveau parlement PAM le développement de l'Afrique héritier Mapinemi après ce détail. Na cérémonie solennelle organisée jeudi 6 août 2026 na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui cérémonie ya signature ya accord relatif ya établissement ya Kinshasa et longo na bureau pays ya agence ya développement ya Union africaine, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique AUDA NEPAD na Mokuse, signature ya important accord oyo et pas ya ministre ya commerce extérieur Julien Paluku Kaongia pour na compte ya gouvernement congolais, secrétaire exécutif ya AUDA NEPAD, Dr Nardos Bakele Thomas, Boye et Salemaki na présence ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka et longona quelques membres ya gouvernement pe ba représentants d'institutions financières internationales. Bureau Oyo eko servir bongo na interface pour na makambo Italie passerelle technique entre RDC et longona Union africaine pour na identification intégration ya financement ya ba grands projets nationaux en corrélation et longona agenda 2063 ya Union africaine ndenge ministre ya commerce extérieur Julien Paluku Kaongia atalisaki envoyé spécial ya chef de l'état na comité ya pilotage ya AUDA NEPAD depuis juin et août koleka et sengelaki ko contribuer na mobilisation ya ba partenaires pour na financement ba projet intégrateur na instar ya grand projet Inga pe ya corridor ya lobi tondenge abakisaki na occasion ana madame Nardos Bakele Thomas a déclaré que ouverture ya bureau pays ya AUDA NEPAD na RDC et ezali kotalisa engagement commun pour na accélérer mise en œuvre ya agenda 2063 ya Union africaine AUDA NEPAD ezali agence technique ya Union africaine créée pour na coordonner pe kota en œuvre ba projet ya développement régionaux pe continentaux prioritaire pour na kotombola intégration régionale pe ko accélérer réalisation ya agenda 2063. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a intervenu qui local la premier panéliste dans la journée d'ouverture. Il y a deuxième édition, il y a salon de l'hôpital et Fungwama qui m'a collé à jeudi 30 juillet pour le centre culturel de Kinshasa, Fabus Kundomi, après ce détail.
Deuxième édition, il y a salon, il y a hôpital. Et Fungwamaki, jeudi 30 juillet, dans le centre culturel, il y a Kinshasa, vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, Azalaki, premier panéliste pour intervenir dans la journée d'ouverture Oyo. Activité organisée dans le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et Zwaki Hot, Monene, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Après hymne national, Ezalaki Bongo, directeur et cabinet, il y a ministre de la Santé. Monsieur Romain Mouboyaï a pesaki mot d'ouverture na ebandeli adresse na e asengaki na assistance batelema po na 1 minute de silence en mémoire ya victime ya Ebola na partie est ya République démocratique du Congo. Ataki accent na innovation hospitalière oyo ezali épicentre ya amélioration ya qualité ya soins. Représentant un ministre de la santé Roger Kamba atenaki ko préciser na thème alobi deuxième édition oyo eyebi ko gagner 2 ans d'expérience mobimba. Pour la vie à chaque année, il est possible pour les Congolais nyonso, pour la Mouboyaï, écosystème sanitaire et la République démocratique du Congo, et ils a guéri pour réaliser biloko wana. A déclaré na combo ya ministre de la santé ouverture officielle ya salon ya hôpital na entrée na ye invité directement à Zwaki Maloba premier panéliste vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a développé qui thème oyo dividende démographique et financement durable ya couverture ya santé universelle attaqué accent na impact macroéconomique ya gain ya longévité ya population active na PIB national. Daniel Mukoko Samba a fongola ki Maloba na ye na détail moko alobi économie ya mboka ezali makasi kakate pour la richesse ya se ya mabele mais de la qualité de son capital humain. C'est pourquoi je voudrais lancer aujourd'hui un appel à la construction d'un pacte national pour le capital humain, la longévité et la souveraineté économique. C'est un pacte fondé sur une conviction simple. Chaque ministère, chaque institution publique, chaque entreprise, chaque université, chaque organisation de la société civile et chaque citoyen ont un rôle à jouer dans la valorisation du capital humain de notre pays. Le ministère de la Santé ne peut à lui seul porter cette ambition. Le ministère de l'Économie nationale y contribue par ses politiques de croissance et de productivité. Le ministère des Finances doit y contribuer par une allocation efficace des ressources publiques. Le ministère du Budget par la programmation stratégique des investissements. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur par la formation des compétences de demain. Après intervention na ye azalaki invité na visite ya stand oyo etongamaki na occasion ba présentant ki ba innovation ya écosystème sanitaire pe hospitalier ba exposaki ba matériel médical ya ba service nyonso ya paiement mobile ya ba structure ya ba soins domicile pe ya formation ya ba geste ya premier secours. Côté hôpitaux, centre hospitalier Monkole, hôpital, il y a cinquantenaire, hôpital militaire, il y a garde républicaine, puis la clinique universitaire, il y a Kinshasa, Bango Nyonso, Bazala qui représentait innovation Oyo, Ezali Peston, il y a moto, ambulance équipée médicalement, puis les sous d'intervention, il y a terrain, placé à côté, il y a conseil national, il y a couverture santé universelle. Toza na communiqué la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP na Mokuse Azako a annoncé lancement il y a produit frais funéraires Bolanda. Lecture nango elongona héritier mafinem. Communiqué ya SENSAP Caisse nationale, il y a sécurité sociale, des agents publics de l'État, SENSAP Namokuse, a informé opinion publique, particulièrement ba agents y a carrière, il y a service public, il y a l'État, et longo na ba ayant droit na bango, mingi penza, bana, basi na bango, pe ba bénéficiaire en soso oyo bazali reconnu, que conformément na vision y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, natina ya kolukandengeni ni ko renforcer protection sociale, il y a ba agent public, il y a l'État peut garantir assistance na bango na ndenge ya lombango na ba famille en cas ya décès, pe likambo etali prise en charge ya ba frais funéraires na bango. Boyi ba précité bango désormais ezali opérationnel ko banda mokolo ya le 1er août 2026. Vision Oyo ezali bongo matérialisé na arrêté ministériel numéro 077/CAB VPM/FP
MA-ISP-JPL 2026, il y a le 14 juillet 2026, signé et payé à son excellence, Monsieur Jean-Pierre Liaou Eboa, Oyo Azali, vice-premier ministre, ministre, il y a fonction publique, modernisation, il y a administration, paix, innovation, il y a service public, Ndenge, Ezali ko fixé, modalité provisoire, il y a prise en charge, il y a frais funéraires, il y a agent, il y a carrière, il y a service public, il y a l'État, ayant droit na bango, et longo na batonyonso, que sensap na tinawana, prestation, Ezali bongo ko fongola, kaya décès, il y a agent, il y a carrière, il y a service public, il y a l'État, pour na makambo Italie, basi na bango, bana na bango, bango nyonso bazali prise en compte na titre, il y a allocation familiale, na tinawana procédure, il y a prise en charge, Ezali bongo simplifié, pour na ko garantir traitement moko na lombango na ba demande nyonso na makambo etali administration oyo ezali concerné ezali ko disposer 2 jours ya pamba pour na ko transmettre ba dossier nyonso na oyo etali sensab oyo a constatué na même délai ba frais funéraires yango ezali versé et pa ya mwasi tope mobali na ye oyo azali survivant oyo azali ayant droit mandaté en cas ya décès ya agent topé ya agent yemoko tango ya liwa yango ezali ko concerné mwasi na ye to mobali na ye mwana na ndenge ezali prévu na arrêté conformément na barème oyo ezali fixé na likambo etali grade par province ya affectation na tinawana nouvelle prestation oyo ya sensab ezali bongo ko renforcer engagement en faveur ya protection sociale ya ba agent public ya l'État et longo na ba famille na bango ba administration publique ya ba agent oyo nyonso bazali concerné et longo na ba ayant droit na bango ba bengami ko se rapprocher tope ko poussa na pene ya ba service ya sensab pona makambo etali ba information nyonso oyo ezali na litomba tope ba benga gratuitement na numéro 4011 sensab tous solidaires tous bénéficiaires. Fait à Kinshasa le 6 août 2026. Mata Melanga Junior, directeur général. Évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu a visité qui morgue oyo ba mama ya mifeko batongi kuna na quartier Njili Kilambu kuna na commune ya Mongafula ba deta elongona la Dilando. Évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu a quitté mercredi 5 août 2026 na quartier Njili Kilambu oyo ezwami na commune ya Mongafula. Motif ezalaki bongo ko visiter morgue ya kafu morgue moko moderne oyo etongami kuna epai ya ba mama ya ministère de la femme de l'Alliance chrétienne au Congo mifako na mokuse ba monaki ke milieu oyo ezali vraiment enclavé tango nyonso bat bazali ko kumba ba corps na chipoi soki moto akufi pona kokende na morgue musika na tina wana bazwaki initiative ya kosala eloko oyo mifako ezwami bongo na kati ya ba mama ya communauté CAC bo simbake honorable Neron Mbungu évangéliste itinérant akomaki na visite na ye ayambamaki na délégation ba mama ya mifako oyo bakambaki ye pona kotalisa ye ba compartiment nyonso ya morgue oyo boye ba représentante ya présidente Alphonsine Bunda bazwaki honorable Neron Mbungu évangéliste itinérant pona ko faire visiter morgue oyo etongami na misolo na bango kaka ndenge ba contribuaka pendenge bazali koteka ba maputa pe biloko na bango ya ndenge na ndenge balobi morgue ezali luxte esengeli kosunga bandeko oyo bazwami na ba coin reculé lokola quartier Njili Kilambo na commune ya Mongafula mbuma ya misala vraiment emonani morgue oyo eza na capacité ya 100 corps mobimba ekoki kokota wana honorable Neron Mbungu évangéliste itinérant azwaki explication nyonso pe azangaki te koyebisa bango to kotalisa bango ba principe ndenge nini bakoki kotambusa eloko oyo bango basali pe évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu a promettre bango soutien na ye à 100% pour na ko permettre œuvre oyo ekende liboso
pamba te ezali eloko moko ya monene pona kosunga population. Boyoka quelques responsables ya Mifako ndenge babeleli na micro ya Info Lingala. CP nazali représentante na ville province ya Kinshasa na Mifako. Biso ba mama tozana esengo na mokolo mwa lelo ndenge toyambi évangéliste itinérant papa son excellence Nero Mbungu aye awa pona koya kotala initiative ya biso ba mama na cadre ya développement. Totongi morgue moko ya munene. Ekoki ko contenir capacité ya 100 personnes. Donc tozana esengo komona ye aye awa aye pe apprécier yango tozana esengo mingi. Tozali koyebisa pe na bato nyonso bazali koyoka likambo oyo ba soutenir biso un na mabondeli parce que morgue eza likamoko ya malamu. Mais bato ba soutenir biso na mabondeli tozo senga soutien pa bato ba soutenir biso makasi na mabondeli pe tozo loba lisusu ke kala mingi te inauguration na 2025 na mois de février yango nde na likanisi ya ba mama biso toza ba mama ya Mifako ba mama ya communauté ya CEAC 18e communauté ya ECC to zwaki likanisi oyo exacte ke pona bato bakufaka mais soki to zwaki yango tango to yaka na contrat na biso oyo église na biso munene za côté ya ancien combattant na Lemba Yimbu tozo mona bibembe bazo mema na Kipoi kokatsa mai ya njili bibembe mususu ezo tiola na mai balokoti bazongisi pasi wana to mona ki ke madame tosala eloko moko affaire sociale moko oye ko senga ka ke ba conserver nanu ba corps parce que morgue eza nango action sociale to sepeli mingi pour la présence à Papa Nero. C'est vrai à ça vraiment lokola muto azali ko accompagner biso comment la présence na ye en tout cas to sepeli mingi nzamba pambola ye po atiki musala na ye alekisi vraiment tamoko ya mulai na biso to pesi merci na nzamba pe to PCP merci. C'est vrai comment na œuvre oyo Papa Nero ayeli eza to sali compétition te to défi mbongo to ke ko senga mbongo te quelque part obe pa ba mama ba contribuer mais mama oyo nyonso pe na ba église mais mama oyo nyonso omoni bilamba oyo tolati oyo nyonso to ozomona oyo nyonso tu eza bilamba communauté ezali œuvre ya Mifako. Donc yango wana lelo muto esali œuvre oyo po etonga morgue naza na direction ya vente et c'est pour cela donc na suis parole Bosimba pe boyeba ke morgue oyo construction na yango ebandaka depuis février 2025 donc misala ekomi na suka kala mingi te inauguration na yango ekosalema visite ya honorable Nero Mbungu évangéliste itinérant et marqué ba mama ya Mifako na ndenge ya kosakana te pe ba beti maboko na soutien na ye. Na oyo etali ba inscription pour la année académique bosengeli koyeba ke université chrétienne catholique ICC dans Akam ba fongo déjà ba porte na bango pour la année académique 2026 2027. Wow. Hello bango bozelaki. L'idée na pédagogie paix à réussite aïe. Université chrétienne catholique ICC dans Akam a fongoli déjà ma porte nango bonne année académique 2026-2027. Toujours na système LMD, licence, master, et doctorat, na vacation à jour, et à soir. Kuna bazin na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazin peine à droit. Sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse Oyo, campus ya Selembaou. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26 na commune ya Selembaou. Campus ya Mongafula. Arrêt chambre froide, entrée Mokole numéro 16 P8 sur avenue Ngeba na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango et Somi Bongo na boulevard Lumumba numéro 415 na commune ya Kimbanteke. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, les cas d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription.
parce que c'est l'université chrétienne catholique d'Ouakam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université à bas prix. Ce qui botali bien affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1 c'est $150. Donc nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisou pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC don akam, a pongoli ba porte nango, pour na ba étudiant, oyo, ba koko ma partenaire actif, pe co-créateur, pe na richesse, na ba prix amke, qualité supérieure ESA de awa. Ba prix académique, bobanga na binote eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele. UCC do akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027. UCC do akam, université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. Na collège prof Aouka pango pe ba fongoli ba porte na bango pona ba inscription na ba extension na bango nyonso o ezwami na Bumbu na Makala pe na plateau de Bateke kuna na commune ya Maluku. Hérité Mapindeni. Osungi ya parents aye yende nani promoteur John Aouka Moma le grand baoba et longona collège prof Aouka pour la année scolaire 2026-2027 na extension na yango nyonso inscription ezali ya ofele olingi mwana azwa formation ya qualité kanga adresse oyo na Bumbu collège prof Aouka et swami na avenue Luyeye numéro 9A quartier Fimi na commune ya Bumbu référence Elengesa Mosika tena wenzeli kolo ya Makala boyekuna toza na cycle maternel primaire pe éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général. Kuna na Bumbu Minerval ezalaki 80 000 francs ya pamba po na cycle maternel et kiti na 60 000 francs. Na cycle primaire ezalaki 80 000 et komi na 65 000 francs congolais. Bongo na éducation de base le 7e à 8e ezalaki 85 000 francs et komi na 70 000 francs ya pamba. Na avenue Kolo numéro 36 na quartier Mikasi na commune ya Makala entre direction des Amoureux et Longo na Souci kuna pe toza na maternelle primaire pe secondaire topé éducation de base kuna na oyo ezwami na avenue Kolo numéro 36 ezalaki bongo 80 000 francs ya pamba pour na cycle maternel et kiti makasi ti na 55 000 francs na primaire ezalaki 80 000 francs et komi na 60 000 francs éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général ezalaki 85 000 francs et kiti na 65 000 francs. Yoka bien John Aouka Moma ayeli ba parents ba innovation ya ndenge na ndenge kasi na enseignement ya qualité enseignement elongwe na yango lix mama atekaka matembele papa atekaka ngadiadia mwana akotanga kitoko ado signé John Aouka Moma le grand baoba mosungi ya ba parents baotanga bien bakour ezopesama ya bien so natali pe bakaye même ba exercice nazomona penza ça va vraiment malgré Minerval eza na seme bafasi pe biso kolo okanisi esili tete boyoka bien parents nyonso akokomisa bana 4 moko akotanga ofele pour toute l'année okomisi mapasa ndundu to albinos okomisi ba handicapé okofuta la moitié pour toute l'année wana nyonso nulle part ailleurs kaka na collège prof Aouka mosungi ya ba parents yoka bien collège prof Aouka aye lisusu na commune ya Maluku na plateau de Bateke na quartier Kingakati na village Isia Enchon kuna inscription et bandi pe déjà ezali ofele bona cycle maternel ezali bongo na 25 000 francs congolais ya pamba même na cycle primaire kuna pe kaka 25 000 francs congolais
pour na oyo etali éducation de base, c'est-à-dire secondaire générale de 7e à 8e et zali na yango 40 000 francs congolais à Pamba. Collège Prof Aouka, 22 ans d'expérience na service ya kosunga ba parents pour na encadrement ya bana. Collège Prof Aouka des champions. Collège Prof Aouka ne tombera jamais. Collège Prof Aouka, c'est la qualité qui fait la différence. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA Mokuse Aza lancé bongo ba vol direct Kinshasa Luanda ba détail le ngolo nikel bustoto. Bondia Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Venir CAA comme kokenda Angola di. À partir du 21 août Ngingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya Pamba pour la classe économique, $795 ya Bouré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda. Départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa. Départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août. Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Toza Koyae, Uj Mundu d'Angola, Uj Créance d'Angola, Tamuzavir. C'est à Mfumu. Aujourd'hui, là, où est l'enseignement pour retenir que na itemat ndolo bango pour atikali simate, ba fongol déjà ba porte na bango pour na ba inscription ya année scolaire 2026-2027 Stéphane Skandé. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemat ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya itemat ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Et pana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kobanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université aza na oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babimakande awa bozwa ba option technique oyo itemat ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na babiro na bango chaque jour eza ouvert pour na bino pour ya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Reclôturer ma soleil à ba inscription ya année scolaire 2026-2027 na itemat binza delvo bango pe batika lisimate ba détail et le mona Francis Kanza lokoka. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat binza na Mokuse et Bandiye. Yoka, itemat binza et Dapia Insta bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kobimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemat binza et Dapia Insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile,
mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, kauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya Itema Tibinza, Louis Kabangu alobi. Alors, avec système oya sikatozana ngu ya réforme, oyo telongoli bana na approche par compétence, balakisi batindi biso toko tsoko na approche par situation. Oyo ilingo lo banini. Eza lokola oyo tozana ngolo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire, l'État peut amener biso na système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui bapesi mwana exercice bazo créer situation. Bapesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation toujours créer ou pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema. Pour être tokoba to bandaki na niveau 1 au to bandaki benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tu le à niveau 1, niveau 2 et l'autre zone à niveau 3. Dès que tu termines à niveau 4, c'est l'examen d'état, c'est le diplôme. Mais avant même moi, comme un examen d'état, il est capable, il y a que ça l'entreprise, atelier, garage, laboratoire, à partir de la méthode, on a les réformes, qui toquent, oyo, ce qu'on a dans la vie province à Kinshasa. Peut-être les gens qui étaient à l'école moko, c'est-à-dire les gens qui sont bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Tosi mbake, soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba, tope premier niveau, akoki deja kobanda musala, Itema Tibinza, bazali na ba laboratoire ekuba, kaka ndenge bozali komona, sete mitonga, apengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique par rejoindre Itema Tibinza. Basi nyonso oyo ozala na ndako ozoko traîner boya na Itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme sika approche par situation donc ba fi nyonso oyo bolinga na technique oyo bozala pour ça bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelani boya ebele ba inscription c'est bandaki déjà boya noki avant que to kana rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bo leka déjà kozo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité Itemat kuta yango na avenue Métesek numéro 1 quartier Congo na commune Yangalema référence entre météo kuna na Delfo. Pona kozala na nzoto kolongono to pe santé kitoko weba ke potopoto eza se moko Protivap Stéphane Skande. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esakai. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbindi. En tout cas, Folinga la journal peuple na peuple yango ekomi na suka merci mingi. Nathalie Kala Kapenda oyo a sélectionné la kibino ba élément oyo na sima caméra. Tozaki na Igong Tini montage et Simba Maki na Fabrice Nundombi pe Francis Kanda. Lokoka Folinga la journal peuple na peuple zaka supervisé par Ritima Pilemba Ndeko. Tout kala malam, au revoir.